Nani pesa bino siko pour sa goût. Bo zapete siko to banda. Ko zapete bo bengi bana, d'accord. OK, to bandi. Bo talanga bien. Et puis na sengi na bino bo banda ko seka sikoyo. O monde na kilise ko bo banda ko seka. Au nom de Jésus, bo banda. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Aïe, 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 Dodane Kotawa, Dodane Kotilelo, Bana Poto, Bana partout, vous êtes là en train de nous suivre les jumeaux de la presse dans CongoPromoTV.net. Nous sommes là avec votre artiste préféré, à qui j'ai dit déjà un grand merci. Mais Charlie Kanga, moi je ne me repars Charlie Kanga Zoaina, nous comprenez que dans cette émission je ne suis pas seul, je suis avec mon ami de tous les temps, de tous les jours, celui que j'appelle Yves Pantos, le père des fils. Tel homme. Donc, quant à moi, je vous dis déjà merci et je vous dis déjà de bonnes fêtes Noël, bonne année. Binobana Potobotala Bisso Trésor verso de London, bonne année en Ngoyo. Judith Vouma, la déesse de la SAP congolaise, Kalaming Tozoya, Naba décembre Kako Tozalana, Awana Congo Promo, et pour l'année na Jérémy Matouba, Tozalana Bino na Congo Promo, parce que Masola bien, ils ont Congo Promo avec les jumeaux de la presse congolaise. Donc, Yves Pan et son frère et son ami et son jumeau. Junior Diasso. Merci à vous, notre ADG, notre boss, les grands Afungi Numokonja Pemetskalayo. Laissez-moi aussi souhaiter joyeux Noël, bonne année 2015 à celui que j'appelle Kim Kimbo, le bourgeois gentilhomme de Bruxelles, Esther Brice Castel, la moté ma passi, Patrick Epena, petit frère propre, Yawili les cas et les grands pétroliers. Charlie Kanga, moi je me que on l'a déjà vu, nous sommes là avec notre artiste. Veut dire qu'il y a, allez-y comprendre, Luka, Kota, mais nulle part ailleurs, ils sont sur www.congopromo avec les jumeaux de la presse. Tout peut être déjà moté. Tito, bonne fête, Hervé, bonne intoto. Ouais, ça va, Tito, Hervé, bonne fête. Nabinope ba jumeau, le jumeau de la presse. Nayemoko boss, pardon. Rafingindu. Oui, nous avons fait benga ici bien pour sentir nga. Ah pembet. Na billet. Le local a pembe na PC mbote mingi ba bonne fête. Non, Raf. Il faut prononcer bien. Raf Ngindu. Vraiment, place aux Olandanga. Nalinganga meyo linganga. Bon, ok, merci. Bonne fête. Nabatunio sur Bagolanda émission. Ok. Ok. Comprenez que nous sommes là. Ouais, ok. Comprenez mon émotion. Tito, tu viens directement Tito. Comme c'est la première fois avec les jumeaux de la presse na Congo Promo, mais Tito yebisabisonanu Tito. Ozawapi boni sango ya métissa. Ouais, toza bien, sango ya métissa, soko yoka ili solo mususa métissa, ngana ko corriger. Métissa ezalaki émission produit ya mutumoko boye to benge producteur Fore Mambu et Yadema. Ezalaki eloko na ye asangisaki tango atali abi oh kuna to sala ba gag moko boye banani atali ti a calculer na ba comédien ya Congo po yaya ngana zana Ebsanga Nzambe merci hein apesange loko mo kata nzoto nanga ezalaka nango kenda pembeni te mezalaka kaka Nzamba basalanga ndingo na bo abengi Tito abengi Météo abengi Sai asangisi biso na première réunion to sololi te ko pesa kombo wana métissa c'est-à-dire Météo Tito Sai donc ok après Fore Mambu a démissionné na chaîne nango auto zalaki. Tant a démissionné, il fallait même produire naie.
bon biso to lobino donc biso to ba artiste to tira na télévision atiki biso siko télévision e kokaki ko supporter biso te lokola ye aza ko supporter biso jusque là to vandi na no choc ba bonga ba bengi to ko jouer toujours voilà mais Tito je pona lo ba bien ezalaki produit ya saïté ya Tito te ya météo te ezalaki ya fort membre voilà ezalaki produit ya Tito te météo te ezalaki ya fort membre allez-y comprendre. Voilà, alors, Nego Tito Picas, donc, nous avons levé partout, il y a originalité. Tito à Outawapi, parce que jusqu'à là, confusé, Zala. Missous de Balabara, Outapata Kinga. Missous Baba, sans souci à Bimisayo. Er Moro Bimara, Bozara, Bojora, Nenga Moro Bimara, Pelongi Moran de l'Obso, Tika Bisso, Papa Lissalangomba. Donc, tu dois comprendre vraiment parce que Bandego Balama, confusion à Makasi et Matro Nabandego, surtout à Poto. Merci pour la question. Tito Minga Outina Libouma Mamanaye. Nzamba créé Tito na Libouma Mamanaye, Tito Abimi. Tito aza artiste comédien ndenge bolobaka ya makila te nga lobango mingi na zanga na soyi po so lobi makila soko zokisi mutu pota ayoka pasi mais nga so na zuka soyi na bwaki arebimi alors Tito auti na quelque part wana na tamboliti muto ya bimisa Tito eza sans souci mutabimisi Tito sirwana ezaki Tito mameyenga biso nde toyaki tobakisi implice pas ya pona okene musika te ya long bon naza bref sans souci abimisi biso ngana ba mameyenga sirwana toki babodo pardon olimbisanga nani Fioti Adi Muzuri azawana donc sans souci mutabimisi biso voilà sans souci mutabimisi bino Tito lelo sans souci répondre ngate ko tona baki ya moi confusion mo mkena ndiko lisala ngomba moko bo ute sika moko bien ezaka makila bo tout en kaka lisala za collègue que son âme repose en paix azalaki collègue nanga ya musala mais tozaki famille te pour jusque là pe bato bakansanga na zaka petit frère propre ya sans souci hein bato bakansanga ndengwana sans souci de faire sans souci azalaki musuku lisala azalaki pe mutabandundu kolo na ko bosana ngana za mumbala hein tozaki vraiment parenté te donc art nde mutesangisa biso atali sala ngomba art ga mutesangisa biso to ande côté voilà art nde mutesangisa kibino to moni Tito akabwani na sans souci ko lungwa na groupe sans souci Tito ezalaki ndenge nini po lelo Tito alungwa wana eza question e uti bongo et pas ya Chris Calais ingénieur de son na master nanga junior de Ngiringo Thomas Talanga lisusu babi Tito kolungwa no pas sans souci babengana kiyoto Tito emo lungwa kinaye kolongo lange pa ya grand frère wana za olinga mingi et puis ye pa za olinga mingi kolongo nange ezalaki kaka mwa biloko mike kaka na kati ya bulo nasengaki père kaka ke nakende nakenda nakende débrouiller nazoki pale nanga nakende na banda kofutela vous comprenez ezalaki nango na bakama bete ti akufi wana ayetikala ka oyebisa bana na yo aboti ke bo respectaka papa leki na bino wana aza papa leki na bino donc c'est ça. Alors ndeko junior bongo de Ngiringo to ba do tuna mutuna oyo Tito tango longwe bo créer directement bafana théâtre bo bima pe bo sema en plein na bino na ba Fioti omo na ba ndonoso ba Adi Muzuri aza to benga Fioti ngoma plutôt voilà donc ndonoso pas Adi Muzuri azali alors si bitima to monaka mombo limo na terrain Tito puis au moins na raté na ba nzonzi impera est-ce que cacher le kilikolo to ndengeni. Bon, et là, on a expliqué bino les jumeaux. Au moni Tito, naza nanga extraité. Mais tu vas apprendre le comment que batu baleki motema mabe na artiste et ça ba comédien. Oui, ba comédien bazana motema mabe moko impossible par rapport à ba musicien. Ba musicien to mona bango mabe mais basala kama nini na bango na po ba gagner vie. Mais biso to bomanaka. Ko bomana c'est-à-dire quoi ko tela mutelo ko mabete mais ko casser muninga. Producteur a ko zané na poto a bengi acteur moko wa salanga filmé. Je vois par exemple Tito. Tito na poto il est bon.
Il y a des choses politiciens, des choses artistes comédiens qui vivent à Bongo. Au moins, on a moninga effacé, pas un producteur et puis producteur les sous. Ceux qui l'aiment sous, bosolag n'est bien té, boyokani bien té, et puis producteur mon autant en comboté, balimbisanga. Ceux bosolag bien té a kéi na poto na bareno a cassé comédien wana. Mais pourquoi pas aux punition pas en Zambie? Comment je casser carrière ya mutu? Pour que je vivre à peine dans film wana. Mais on a cassé il y a ce bouton, ma producteur va jouer les sous-soutés et puis dès qu'on a un artiste comédien à Kassenga, na lobika nga mon côté. Donc système wana on a baka na mi tema mabe bino bato poto boyo kaka bien na mi tema mabe ba comédien. Tolinga na ngate. Tolinga na ba bibembe. Mais tant que l'autre est bien film, on film mon no bouton à jouer té. Nous avons la vivre dans la foot à bana minerval donc c'est ça. J'en profite encore il retourne un peu question de l'option Judith Vouma la déesse de la sable congolaise avec tout nayo. Tito apparemment na bibembe il y a artiste au monde on a raté. Na ba réunir ce artiste comédien basé belé Tito à mon a raté. Donc na éviter cause la spéciale bendengeni. Ils a dit à quoi invisibilité na yo. OK, na za vraiment spécialité. Na lobby hein, na ko sabino logo moko boye. Omoni nyoso ezako briller ezaka orte. Hein? Et logo nous soko mona ngo keneki quelque part omoni logo mozo briller. Et mususu ba vitre, ba panzaki wana. Na eza orte, ezoko ya biso. Ba mususu bazana bazo briller. Mais artiste c'était. Et montant on a zo batama. Bato za na posta nanga yango lobité et bato belé net na poto balukanga balukanga numéro nanga balukanga be baninga musu bazo casser ba monanga te mais or kenga na zananga na batama pour lobby bato balukanga alors nazo coûter moi cher hein mais tu vois pas que na robata mano na polo bi bato balukayo yango ezo sala kila msusu Tito lelo Tito pe ba gaz ezo sila. Oui, poto bazo senga mais biso batu tozana Tito azomona na tena banzonzi azomona na tena télé yango zo senga ke Tito akita mwandenga zalaki ya soko ji muto azoleka na poto na ba CD to salaka ozui Tito aleka na télévision awa na Congo tambusha biso na ye olemba loso ya olemba loso donc omoni eloko bien ko oyo muto ya âge ya 50 ans 60 ans c'est per lango te mais moi na muke soko moni bana ya 3 ans déjà ba yebio tout la bande kolanga mso bana poto ayiba ngote soko ayiki chasawa moi na 3 ans yebiete mais nga moi na 3 ans na maternelle 2 ans azola ça papa c'est Tito hein au moins le ça la biso ba cher ba mère ba frère ba père de poule na nzoto zo sentir vraiment que Tito aza inspiration mo question mo elinga la tuna yo pe ça question oyo ndeko na biso Tony Lopez alobaki to tuna Tito question atindela nga chaussure Tony Lopez benga Tito opesa numéro na yebiki atindela chaussure na yebi ya wili likai Tito yeyo Patrick pe na Tito yeyo Kim Kimboro le bourgeois gentilhomme de Bruxelles Tito yeyo mais Tito yo pe bandaki ndenge nini Tito ki moyibi vraiment bandaki ndenge nini oyiba yoyo ya bana. Bon, on est extrêmement court salaka. Au moni ça c'est azo qui marche na ye. Ya publicité wana. Atali marchango atali conception ya idée na ye. Abi mutako beta wa ya nanga Tito. On comprend. Tanga bien ya ne Tito na van. Abile que le binini. Abi ya beta boy. On ya petu wana aza suka kuta ne logo mo linga créer asala. Azora na image ya Tito atie wana. Ngapi. Ozolanda poto ebani omoni na métis aneto beta Tito yebani. Ozo comprendre nga petu wana na respectaka mingi petu mo na linga mingi les patrons de tous les comédiens congolais. Et pourquoi pas ça patron? Aza la bana na ye na mwasi na ndako. Na groupe na asa patron? Nga groupe yango on va répéter. Ya. Est-ce que vous avez que ouais aza patron? Na ba musicien ouais aza patron. Jiba aza patron. C'est quoi tous les musiciens baza pas patron. Pourquoi? Oui, le logo soit domestique nandako. Ozo foutaye. Oui, oza patron. Alors bien au patron. Ça c'était patron. Tito aza patron. Elombe aza patron. Bordeaux aza patron. Les qui n'ont sauvé tout le monde. Mon continent aza likolo na bino. Petit eza ta génération. Voilà. Au moins to benga kaba tant moko folie à génération. Petit azo créé Amisala Atikalaka.
Tozo nanga ngatito est-ce que yebike bodo azana lupangu azana mutuka ngana azana lupangu na azana mutuka elombe azana lupangu azana mutuka est-ce que moni na TV azola sani na ye pour nini génération toza ba responsable er moko vandi no nie tiki batwa finga mais oya bimi patron aza patron c'était patron ça c'était patron azana famille azo sunga ngana patron bana ba chicho ba université ya comme ça moi na université tozo koma wana ok. Merci Charlie Kanga Mobala Pembe, réalisateur à Pembe, veut dire que bête au Thibaut différence yéna parce que on a belle la Dodane Kotawa Lelo Botali na gauche Botali na droite tout dans la titre nil par ailleurs veut dire que c'est à ma Charlie Kanga il faut de la sur ma standing va doter la titre nil par mais titre secret à succès na dans la vanine secret à succès na mingi ezalaka répétition koyeba musala kolinga kolinga musala yaya mutu mwa kosote ke ona théâtre ke ona osimba kisi na banti soko landi tito depuis na wuti na tananga ezala bakonzi bazana réunion na palais du peuple komba tito so balobi yango eza baoyeba tito mais yana mutu musu pe akendeki pembeni ti lelo abunga alors ngana lobaka yango théâtre eza na kisi te secret ngeza na lingaka eloko yango po yango mutu kosunga libota na ngai yango moni mingi na yebisaka mama na nga na salon yalola ELG na Bruxelles na yebisaka mingi secret ya salon na yo kokena no pembeni te linga musala na yo voilà alors ndona biso Guylaine Tole Lantole salabaki to tuna yo question oyo tango bosali bafana eloko nini sala ke bokabwana ba Sara Musao nini kabola bino subitement bobunga na terrain mais siko tozomona ke moi bafana ko molinge zonga en plein parce que straight total déjà et cause film ni de total siko Charlie Kanga au côté la biso donc bafana ezalaki et panzana kité donc tozo kita moko boye pour bafana to créer yango ngai fio tingoma adi muzuri tant que longue pas sans souci alors bafana ezanango mais tellement makamba voyage pour na uto sa voyage monga mulaiti ba Uganda ba Soudan Tanzanie na tambola mwa mingi donc mutu suko vraiment ko bafana pour adi muzuri wana no aza ingénieur ya bâtiment fioti a voyage ki na ye ana poto na pesi mbote pa yaza donc mutu ko tika vraiment responsable na groupe azalakité tango to yebi sono sale maintenant on promet bana ya poto nini par rapport à groupe bafana on promet on dit parce que boyaka jusque là tozo mona mino bozati bon mona na penate par rapport à groupe théâtral mususu bon ngana loba boye bana poto na linga bino mingi bino pe bolinganga mais oya linganga te na kosenga pa ya nzambe kaka alimbisa ye mais soko linginga te mwana na ko linganga alors bafana na circulation na nini ezanango Tito pe azali Tito azali bolinga mingi bomonaka Tito na bilili quoi bomonaka Tito kasi kolinga te kolunga oyeba Tito asalaka nini mais nasalaka théâtre nazala bilanga msute ka théâtre donc c'est ça question les angindeni extrait totala eza extrait ya nini et puis on promet nini na bana ya poto bazotala pe partout ba trésor versé de London ba triple R Jérémy Matoubo promet bango nini bango que cause l'artiste ezaka tebola ndaka biso na ba nzonzingi bo sepela mingi biso bande ko na bino botika na Congo awa ndenge toleka na ba télévision awa ezalaka bien pona nini tant to kola ba problème le msusu muto aleka na poto mingi na ba nzonzingi bayebaka yawa te bayebaka ete mais tango ngati to nazoleka na ba télévision awa une fois que tango tangi komba Tito Tito mais so tango ma mutu mo kenene poto ka na dango bochana musede na tala ye ozo comprendre mais to linga mingi linga musala na yo nzonzingi yango epesa pe biso un petit rien na poche mais kangama na télévision wana conseil na pesi na bande ko nga ba sa théâtre kangama na télévision za conseil pesi bande ko na théâtre mais Tito tika na ntozonga pe na question wana Tito yo siko lingi oboya ke ki c'est na théâtre pour todo za baninga na bilo msisi balobi bande ko msisi bazotina bango bakende kuna donc akende komona mwa mutu moko boye Tito yo lingi confirmer lelo Congo promo bande ko ba tala biso ke ki c'est na théâtre te na ko yebso vérité lelo ba to apoto bande ko na biso apoto ba sœur na biso ba grand frère ba petit frère ba petite sœur qui c'est ça nandimi qui c'est ça kasi kisonga na zo yebisa bino
à part qu'il na pharmacie qui si mususa makasi ezali Jésus onaninga à part qui ça na pharmacie soko belaki même oyo le biko kene bokene en tout cas kene luka bango tout na soko bakene ke wa vita bien côté et puis soko akende ki place sango okota la carrière neza mukuse par rapport à biso tokena na pharmacie ko somba kisi ya malaria donc c'est ça alors Tito bando bazoto le partout balingi ba mona figure na vraiment ba mona mo bimbo so ko longa kepi parce que bando ba sing e balingi po longa kepi ba mona pena ke ba mona pena en plus mais ozongi la biloko bando ça la biso c'est la somo loro mo boya sans souci voilà na salle déjà puis kepi Tito Boga bagarre koto bon noir bon j'ai là le mutegi comprenez que là nous sommes avec l'artiste Kim Kimbo le bourgeois gentilhomme de Bruxelles Patrick Mbangu botela ndenge Tito zo benda beauté en direct na Kinshasa donc rien à dire Tito wani ko benda beauté Tito le trop le lavani te beauté ya suri ngai bana poto ya sukona chaka bon moi tu as ba démonstration ça benda beauté siko bomona beauté ya ngai nzambe ya kokodioko oju siko kokodioko oju yandi mosi oju kokodioko otie wana oju kokobilali quelle ba beauté siko mélanger nanga Adi Muzuri et ça m'a bien moi je m'aimerais que tant Adi Muzuri azo bongama salana biso déjà na recepela vraiment na bana poto boko tara déjà boko tara Tony Lopez donc Tony Lopez yeba ki Tony Lopez aza liwana na pesi mbote bongo joyeux Noël na Doris Sengalo la belle femme et belle homme na pesi mbote na Esther Adi Muzuri wana zoya donc ça m'a bien bana poto bomuna epé moi kala bani to telema bana poto babi président Muzuri payé papa Boni. Oui bonjour mais je suis en pleine répétition bon Naza bon Boni Kimezali bana poto babinaka yo ba monaka yo te ezalaka nini vraiment président Adi Muzuri te Nazali c'est fait que bon ngai na ndeko nanga Tito il y a voisin qui mouké ngapa déplacer mouké mais tozongi c'est mouvement et ça beaucoup de gens dans la répétition on a ganga kuna directeur artistique. Ah ça c'est bien mais est-ce que ozonga na moto wana bozalaka nango Adi Muzuri Fioti Tito ça va te to peta ba moto na moto wana ezalaka wana ezaki ya ba nona c'est quelque on est il y a les sous pendant ba 2000 moto c'est rien moto eza mutu hein moto c'est le travail parce que ba petit ba bimien il camboté c'est vrai et ça moto eza mutu de salaka ta mutu sali et ça moto wana il y a pas secret en fait na lingi na sepelisa ba batala ba fana théâtre ba sepela déjà kala mingité ba fana ezoya 09 98 04 19 36 je répète encore 09 98 04 19 36 donc ezoya bozala bofana ba photo une abino bozala tranquille bozala pété parce que bafana boyebaki bafana wana ezongi ba Zidane ba Geneviève et tout baza kala mingi te Tito wana eza simplicité travail you know you must work very hard muito obrigado you must your friend mais Tito na do comprendre te eloko zo sala o eza nini inspiration sikatoni ouais ça inspiration sikate mais eza on a ebisaki bino yanga eza na soyi eza na makila te po makila ba ko risquer ba sala opération autopsie po ba bimisango mais ngaso na boki soyi po omoni comédie eza na kati donc c'est ça siko tango tala bande ko nyas moi je m'aimerais que le roi toujours chité déjà Charlie Kanga to zala ya hotel ma boing mais Tito lelo tango tala ba na bio génération mo na théâtre Tito yo au bangara nani to tango tala ko ndimaka nani bon
na expliquer nanu bato balanda biso na mikili ya poto théâtre mpo na ngai ezala na génération te art eza na génération te tokoloba génération ezali lisusu na bale na bale po soki komi na temps moko boye joueur akobeta su te age moko boye mais tika nayebi so ke papa na nga sonzo ti lelo azotambola na bécu ma osala théâtre ozo comprendre nga papa na biso autokufa autotika biso na musique te na musique nani wendo ozo comprendre akomi mukolo mais azobeta musique donc théâtre mpo na nga eza na génération te oyo bazoya eza azobakisa eloko mo lebiso azeki na toilette azosokola na ye amonaki théâtre na butu abinga mpe na ngina comme artiste mais ok mais misusu mpe art eza bango batangi nango misusu abotamaki nango donc c'est ça kasi oyo ndimaka nani nandimaka oyo asalaka mosala malamu neti nga moko bilongola yo moko mindima nandimaka bato nyonso baartiste comédien nyonso basala baza ebele mais nandimaka bango nyonso oyo asalaka mosala malamu apart nga donc voilà Tito na nyonso bafilme oyo sala na bafilme oyo participa filme nini oyo ozala soko otali mais olobi te naza artiste filme nini etouchaka vraiment motema na yo epesako mawa epesako na passion ya kosala mosala oyo ya théâtre eza filme moko tosala na sans souci quoi titre nango ezalaki nini titre wana pièce wana moto ebimisa tito na banzi bato bayaka ebele na makala mpo bafélicité nga misusu bauti rigini misusu bauti boye bakobeta ondire match mo eza kobeta donc nayoka bacheur de poule mama na nga azwi katini ya mai asopela wana mama tika nga na lela na succès wana na lela mai ya miso ezotanga nga yango mona yebisi yo théâtre na kisi te bon ta ya bagénération leso na bacarrefour omona bagene oyo bamelaka nango bimelamela nde miso omona minimize mutu na yo artiste ya mboka omona minimize ye mais papa biso totamboli bamboka bino bakampala wana tosala bamboka lokola bakampala wana ozomona bakopesa bino honneur omoni biloko mosusu ezangazanga mpe na baplace na biso na bamboka ya biso wana ndenge mabe te kozanga misala yango ekomi kotindaka bato mosusu tozolia te pesa biso mai boye ntango mai yango eza te moto aminimize yo donc c'est ça ouais président oleki bakampala question moko elingana tuna yo mais ntango bomonaka bino bozokende bakampala na baefo perse mais bato misi bazokuta bagabon bacomédie lokola bagou michel bazokuta bagabon basupporte awa na congo par gouvernement to par motu moko boye député ya place esalaka bino ndenge nini nga mingi vraiment nakotaka makambo wana te biso tosala tolakisaka bango bakonzi yango tolakisaka bango ke toza capable ya kosala eloko moko boye yango moni elongolaka biso moko tokende bangola na effort perso tozokende bamboka wana tozokota tala bamboka lokola bunya beni butembo bakasindi aru ariwara mungwalu duruba bamboka moko okokota yango te mpo nzela eza mabe donc c'est ça eza effort perso kaka faut kosala effort wana ben voilà donc président Tito Picas bandeko bazotala mpe partout bangi bayeba d'abord caché na yo zara combien parce que na moi banzonding ozalaka moi vraiment te tam sous caché zara trop élevé et puis rubrique na biso to linga mingi vision so ko même mapé bandeko sala ma bien yo moko comme journaliste yo moko comme invité. Bon, caché, côté caché, le quoi te le bango te pour théâtre beba nango, hein? Théâtre beba. Tant que biso tozo sala théâtre na ba bodo, banzonzingo ali boso to banosa ba bodo, ba mama yenga, ba saramu saou. So na biso caché tozo kozwa. Ti lelo ba efasa producteur ona, aza susu na mokilité. Vous comprenez pour na caché wana, mais pour le moment, bon, tozo ga pour moi na kenesima. Quoi la makamona ba effacer muninga osake pour valoriser bino artiste comédien. Wana masola ba to biso apo to linga mingi. Ba producteur soit disant ba producteur. Bon, Nakolo Baboye, Tito, tout d'abord, ah ouais, pas nazo répété. Hein? Nazo répété, juste en avenue université, sur Outi Rompoengaba, Outi Zandu, avenue université, en face il y a Hôtel Lafayette, à l'Italia, chez Vicky. Donc on a répété pas chaque mardi, jeudi. Numéro de téléphone, Ezali 09 98 060 174 09 98 060 174. Oya linga mingi bengi ngale msupo na ba remarque ou bien bon. La pena linga bango mingi. Voilà, rubrique au comité Yomoro comme invité, comme journaliste. Une question, m'y répondre Yomoro. Bon, Nagina le baboué.
naza quoi journaliste yo Tito yo écoute toi Tito moi Tito est-ce que pourquoi quand tu fais le théâtre tu marches boîte quoi boîte comment tu travailles en français dans Tito mais tant au salon de théâtre tout le monde a une démarche moko boye au créer démarche wana ndenge nini. Merci beaucoup journaliste Tito nga Tito lelo so bomona nga na mweloko wana po espace za muke na ina salle la binango tozaka so to betango na salisa ya tant to ko sala akiti zala ya na buka bakiti lelo banga ya nga mystique pourquoi ça ndengwa na bon mingi nazala kana système wana po nazala ko la antilope nazala jara ba antilope naza mutu omoni antilope na zamba ningisaka matiti omoni antilope na sala donc je suis là, je suis comme ça, je suis laid. En matière. Tito Bena beauté. Eh ben voilà, comprenez-la. Oui, comprenez-la, c'était la Tito Pika nulle part ailleurs sur www.congopromotv.net avec les jumeaux de la presse dans l'émission Toye Babango. On va se séparer avec Tito Pika. On a retiré le micro, puis ça va m'emboter. Et puis, on s'appelle Samoa Batunasuka. Avant de la Dodan, moi je mérite que Yves Panto s'appelle Samoa Baembote et puis tout. Voilà, donc, na Pessi, merveille et pas Yabandon. On va mingi dans la poto, comme mon frère Trésor Versus de London, Jérémy Matouba, Triple R, Babi, la déesse de la SAP congolaise Judith Vouma Kalatroti na bakini oto zela yo parce que to yamba yo awa l'émission to babango avec les jumeaux de la presse donc Yves Pan et son jumeau JDK d'amour na bossanité Guylaine Tola Babila Toles donc on se retrouve prochainement. Merci Yves Pan, c'était là to babango avec les jumeaux de la presse par le bi avant Dodan Tobé la Dodan et Raf, laissez-moi dire un grand merci na Bibish Kiala babi moi na Londres o azala na biso na Kina Bibish Kiala comprenez directement que nazala rapina ba yanga à Londres Tony Lopez Chris Calais l'ingénieur des sons veut dire que nazo le lamabe nazo code balobina zo code junior dia zo code Kim Kimboko les bourgeois gentil Patrick Pena les grands pétroliers Jobu Mbala mardi leki Jobu Mbala mardi leki tokomi jeudi tokomi vendredi tokomi le 25 Tito Pika tobele la Dodan kota na Congo promo potang bana poto bozo zappé botelemi totali na gauche totali na droite tout le monde est au Tito Pika. Tu vois tant autant la mise mon côté Charlie Kanga libre voilà tout la note Tito meto belle les patrons Rafinginu les patrons Rafinginu les patrons bozo zong sanga ga na zonga na ba posa pour na trop Tito Pika to ka bola na tikolo micro to ka bola poto sala mo logo c'est OK ça Dodan oya Dodan bon bana poto na linga bino mingi précisément na kopesa mbote na grand frère nanga Roger Makasi azana Hollande mère de mère Chantal petite sœur nanga azana Londres Nicole Kafuti na mobali na beau frère nanga Guy Roger na bana nyonso bazali kuna na bosanité tellement bozleki ebele na kopesa mbote mingi na Uganda na Kampala boss de boss po ye muta yamba biso malamu mukolo la référence de Kampala ye moko Pintu Lukaya grand boss sur le bine lelo 1000 2000 3000 4000 landel pendant une semaine aza mystique ba boss ba kokane bazate na bosanité ye moko na kati Angola na Luanda na bosanité Grevi futila liyebo babakisa na bango babakisa kaso yebe pa utaki nanga ne bandel ya masolo avant comme bongo OK na bosanité papi kake yo moko yebi mbule bete te yo soko sakara papi kake papi ambassadeur bino nyoso papi nkosi na bosani bino te na kati Angola bongo yemei na kotanga kombo te po bakoyiba bande konanga poto boleki ebele mwana tanga bakombo ya tibino ba fanatique nanga bolinganga mingi numéro na tina pesaki
Nalina pesa bino siko pour sa goût. Bo zapete siko to banda. Ko zapete bo bengi bana, d'accord. OK, to bandi. Bo talanga bien. Et puis na sengi na bino bo banda ko seka sikoyo. O monde na kilise ko bo banda ko seka. Au nom de Jésus, bo banda. Ah oui, bo seki na suki wana. Oui, bo seki fort. Un bon acteur des Arabongo. Na bimisi misisa te na talibino bozo seka déjà et puis bozo seka na ko le banenge lo côté bo seki. Merci beaucoup. Merci. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.